internet ebiki ndako ezenga na okende wapi yaya internet ebiki ndako ezala yo yo film akandako chaka na internet oyisa batindako na yo dokuna na internet ola saba vie mususu na kibo moto bo bozala ba vie mususu. Nous devons arriver à un niveau aussi de respecter les opinions et le travail des autres. Nous devons arriver à un niveau aussi de considérer ce que font les autres. Nous devons arriver à un niveau où il y a qu'on relever débat na biso na place publique. Il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. Il y a des choses qu'on peut laisser passer. Il y a les choses qu'on peut encourager. Moussou peneza pena oboi. Bellevue aye. Aya ki pona koya ko prouver mutute. Aya ki pona ko laksa na mukilité que non ngai na ye non. Aya ki po parce que elle est comme ça. A partager ka mawana mutu nyonso o do azaka na passe. A partager ka esengo na ye na mutu tout oyo azaka na esengo preuve. Ndeko na biso Diana Makila akufa. La distinguée dame, la distinguée Poutine de l'écriture et cinéma Congo Bellevue quand il était aux États-Unis. Azaki na vacances na États-Unis, mais elle était obligée ya ko kata ba séjour na États-Unis pour aya azonga pour ndeko na ye akufaki. Yo lobaka ba matière na c'est na lexi matière yo to lexa matière na télé ba yebi yo. Et ezongi pena sima film comme irresponsable. Oh! Nalandango nan. Irresponsable sur quel niveau, sur quel plan et pourquoi? Les irresponsables baleka na télévision pour insulter cette dame. Le comportement na bakobengango comportement yaba irresponsable. Ezali comportement yaba responsabilité. Ezali comportement yaba tu o bazo kotambola na limemia te. Ezali comportement oyo ya batu bazo ko agir avec conscience te. Présence na biso ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta Ophelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka ko pesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana Ophelina vida jardin d'Eden. Dès ça to bandi pe déjà classe bandi da kotanga. Sike te nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso mpe bato tokoma mpe bato. L'orphelinat de Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida ifo bavivre parce que jusque là batoma basilati tosuki kaka na classe te donc toyeka ko rappeler na biso toza toujours kana besoin lisuni parce que bana na bazana besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na toza na ba avocat toza na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisuni na yo na ba toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ya ba mbeto kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, Bandego Balandi, émission Oh le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala par le travail m'a encore appelé ce matin. Un bon début de la semaine à Bino, Bisika Zouame Bino, Bisika Boni Bino Bozali. Biso Tozo continuer juste na attitude au Toza Nango. Il y a
disparition il y a frère Nabiso Nakanesi, sa photo est là, Jimmy Bokelo Wawa, que ton âme repose en paix. Mon frère Tobo Sanayote, Tobando Fanda Awanayo, lundi Tozalaki Awa Penayo, mardi donc également, avant Okekoufa mardi, on était donc avec toi, Biso Tokobo Sanote, musicien Balelaka, Bandeko Nabango na Loyembo, Bato théâtre PR Moko, Bakotaka, Baketi na scène pour Nagolela Bandeko Nabango, Biso Peto Lelandeko Nabiso Kaka à travers le micro. Tokoluka moye to panza sango ya ndeko na biso na ndenge akufeli. En tout cas, beaucoup de personnes se posent des questions. Jimmy Bokelo Wawa akufi ndenge nini, akufi na moye nini. En tout cas, élégant garçon oyo avec élégance nyonso oyo atiki biso. Awa lelo tokoluka moye peto beta di solo eloko nini e memine de konabiso na liwa. Akufi na moyen nini, akufi na place nini. Eza liwa moko somo, eza liwa pasi, eza liwa o ezo sala motema pasi. Bozo mona de fois ba ma miso na biso ezo kita nyonso. Tozo tala ndenge tozalaki na ndeko o na ndenge pe donc akufeli na ba condition o do akufeli nango. En tout cas c'est choquant, mais c'est le bon Dieu qui donne. Yeka pe muto azwaka lokumu pe machanzoli ezonga epana ye bandeko balandi. Voilà pourquoi aujourd'hui na émission na koluka moyena solo na bino na makambo nyonso ezo ko entourer biso le journaliste, la genèse makambo ezo ko entourer pe bandeko na biso ya ba comédien, parce que aujourd'hui ici on va parler aussi il y a film na bino le représentant lelo tozali na 3e épisode moko ya ba chef d'œuvre ya Maman Bellevue Kondi. En tout cas, allez suivre ces films-là. Le représentant Bokozala dessus. 3e épisode de Kotaki. Déjà, Lelo Tozo soit 4e épisode na 16h30. Vous savez que et pas ya Maman Bellevue Kondi. Excusez à la kate. Bandeko Balandi, il y a émission le code de bonne conduite. Biso Tozo continue car juste il y a Kosala Musala Nabino. Il y a Kosala Musala Nabiso. Nandenge Bino Bolinga Kamingi. Il y a droit Nabino. Droit na bino donc devoir nangai ya ko servir bino na ndenge elongo bani maman dit nana la douce. Il y a 4 jours déjà depuis film Taciturne et Silaki. Nous attendons un nouveau projet ou soit 2e saison, parce qu'on est là première saison. Peut-être maman dit nana la douce a proposé biso 2e saison. Il y a Taciturne Bongonde biso tokozala juste tout autour de maman au poto accompagner musala na bango na ndenge elongo bani. Et aussi il y a un film ezoko créer vraiment makambo ebele na kombo. Il y a les irresponsables. Les irresponsables, ils allaient insultes, ils allaient qualification, ils allaient une question, ils allaient réalité, ils allaient humiliation ou ils allaient nini. Les irresponsables, ils allaient film, il y a Dacosta, teaser nango déjà est disponible na kanisi na ba réseaux sociaux et panzanaki Dacosta azoko fingama jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en tant que mokopé à Bapanzi Sango ya Mboko, je confirme. Et na lobaki etena ki nokolukana na beta tour na chaîne ya Dacosta na mekana na zwa teaser pe na zwa connaissance ya film wana oyo bato ebele babanaki oloba ete Dacosta asaleli notre consoeur oyo autaki otika biso na kombo ya Flore Makinisi asaleli film na kenaki koluka siko film yango na zalaki na besoin na yeba na comprendre ezali film nini, mais ezalaki na titre te ezalaki juste ba biloko yo batu bazwaka na nzela ya ba selfie po batia na ba TikTok. Na ba TikTok, comme les gens étaient animés il y a mauvaise foi, bazwaki babani ko finga sans pour autant tenir compte ya contenu nini ezana kat. Et aujourd'hui film wana ba yé enfin copier sa biso titre na kombo ya les irresponsables. Qui sont les banani o bazali ba irresponsables? En tout cas na film o bokoluka bo découvrir ceux qui est solo ou bien ezali ya lokuta ensemble avec vous. Là je vois la Queen B, la Queen B ya ba Queen Blasted, la mère de Bruni, Bruyel, Blandine et Tata, la grande dame, une femme responsable, consciente, mature. En tout cas, à l'époque, si tu étais encore né, au Soginzambe, à Salakio déjà, c'est toi qui allais être Maman Maria. Jésus-Christ, Alingaki, donc, Aya Nanzela, Nayo, Queen B, Blasted, together, nous sommes ensemble.
maman Nabrine Briel. En tout cas, Nzambe a continué, Kopé Sebele, Nzambe a continué, Kosunga, Nzambe a continué, Kopambola, Bandeko Nyonso Bazo Kosunga. Misalo biso tozo ko sala Queen B, Blandine Tata, là je te salue, une pensée pour toi la grande dame. Et sans oublier, Blandine, au PCP Mbote Nanga et pas ya. Au PCP Mbote Nanga, bon. Blamour, Pesa Mbote Nanga et pas ya. Nani Wabenge Meldi. Nani Wabenge Meldi, en tout cas, salut Madame Meldi. Cette grande dame aussi, elle a ses deux pieds sur terre, hein, que le bon Dieu vous bénisse. Maman Bijoun Ketani, maman 90%, hein, maman Boungana, papa Jean-Pascal, les Camille, le respect à vous, maman. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakal Nzinga. Un grand merci à maman, maman Déborah Lubanda, Kilo, mère à Calgary. Un grand merci à Bertin Kondembongo, propre l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci à toi, Aurélie Mafouka, Yaba Aurélie. Un grand merci à toi, Katez, je te salue, Bissika de Zouamebino. Un grand merci à ma maman Nyon, sa famille, Libota, Kanyot, Nabiso et Souka le 15. Le 15 ezali mercredi. Déjà, tu as une démarche Nabiso Nyon, ya Kanyot, pour na Italine de Nabiso Vonet. Bandeko Balandibo continue comme ça la confiance na Top Media Télévision. Président Bébé, maman Nathalie Nana, Moussibou, Sol Mbemba, Angelo Scarouan, Fatou Dokonti, Makia Lakumba, Madeleine Aketa, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel. En tout cas, bino nyon son apesi bino mbote to linga kabino mingi émission oyo ande tozo banda émission na biso mena kotika na nzela ya régie ba pesa biso nanu extrait ya série na bino le représentant. Et puis, Tozonga juste après représentant pour continuer la émission Nabiso. Merci beaucoup. Suivons. Navandi makanti elinga. La situation trop vivre de l'eau et à malamute. Yonga yi na tia moto na députation. Na postulé. Oui. Na politicien jamais comme maman na buzoba pamba mosola loin nani na politicien. Yango lukate. Par exemple, Nana Ronflé, il y aura Télémi à défendre Mboka. Mboka est bon, toi est bon. Bana Funa, viva! Viva! Bana ya Funa, viva! Viva! Qui pensait que moi ça c'est qui pour la maternité, moi ça c'est qui kaka pona et que kotanga ya moi c'est ça kaka pona osali ça bana ba devoir. Voilà donc en d'autres termes, nous devons avoir un Congo debout. Parce que le Congolais lui-même doit être debout. Pendant que vous là, qu'on a parlé, maintenant bateau bachaki on esika wana po ke ko représenter bango. Herni le robanda ko ke volo ba makamuna bango parce que yo là. Avola le lobby pour la liste. Ah, mais ceux qui vont voter ngai. Wifi est commis au fait, wifi est commis. Pas biso nyos ba comment le balo kana mkolo. Non balo popa bino balo. Balo bana ngana bala na za mkolo. Doit pouvoir na pousse sous 10 ans. Non bala yo to on comme ciblier non que pour famille no eloba. Dans tout ça, on dit que c'est une fois le député, nous avons postulé des nazo postulé. À Paris, mais problème t'es pour moi ça fleur fleur bah rosara c'est voir rosette et Fanny mais même le gars là-bas alors le canal c'est ça son d'autres. Et quel est ton projet pour accompagner maman Milo? Mon projet d'accompagnement c'est l'anniversaire des guerres, des stylistes que de monde d'une façon oubliable
par rapport à façade. Dis-moi. Merci. Éviter la première catégorie de bisobana. Catégorie on est bébé. Madame. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, Namela, Nanomai, Nakita Motema, parce que Makamoto Loba est tellement grave. Et beaucoup de personnes sont la choquer, beaucoup de personnes peut-être voilà, la paix, d'accord, mais vous devez comprendre que na église, Herbiso, le pasteur va prêcher quand ils allaient mutu nyonso te nde azalaka d'accord na pasteur ba misusu ba mona ka ete maté au pasteur atei en tout cas et touché nga ezunga na monde ti pasteur abwakelinga mbwakela na monde ti pasteur ba yebisa ki likamunanga et pas mundimi moko boy mais peut-être mona pasteur azata na connaissance yelo comme côté c'est plutôt le Saint-Esprit katinaye nde ezokolobisa ye makambona. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler avec vous en tout cas à cœur ouvert beaucoup de choses au Bima. Et puis l'arrivée aussi à maman Bellevue Kondi, na matanga ya Gabriel en tout cas et que une apercité to lobelango semaine à sikat makambo sikat photo tout ça la continuité ya ba actualité Bellevue Kondi la femme qui a un cœur en or. Bellevue Kondi Nzambe a continué ko batela na melana mai. Voilà. Représentons 4e épisode Ezoko Talelo dans Bellevue Télévision. Allez suivre cette série. Prenez le temps de partager cette série. Prenez le temps de liker. Prenez le temps de commenter aussi. Influencer certaines personnes. Baya bakota. Influencer certaines personnes. Baya ba s'abonner. Influencer certaines personnes. Baya pe bazwa guérison na bango. Bazwa lobiko parce que avec Bellevue quand on dit zéro bêtise, zéro insulte. C'est plutôt tozalaka rien que focus na musala na biso na ndenge elongo bani bandiko balandi ya le code de bonne conduite. Série wana déjà disponible na Bellevue Télévision. Awa na continuer ka kosala musala na na ndenge elongo bani. Comme j'avais promis na annonce ya émission nanga, je vais vous présenter la situation ya ndeko na biso Jimmy Bokelo Wawa. Oh doit tiki biso depuis mokolo ya mardi. Na mboka Kinshasa, plus précisément Jimmy akufi na commune ya Bandal na espace moko cité moko babenga awa Oasis oyo bongo Jimmy azaki logé na cité wana na ye na oncle na ye ndeko na biso akufi na piscine. Jusque là les informations que nous avons, ndeko na biso akufi na piscine akendaki kosokola ka ndenge batu nyonso bakena kosokola na piscine ake kosokola mais azongi lisusu te akufi atiki biso. On se pose beaucoup de questions avant que tokota vraiment dans nzoto ya dossier parce que c'est un dossier trop sensible. Il y a l'état congolais faut akota ezali makambo ya ba avocat ezali mambo belé en tout cas pour nos commenter ngo toza na ba réserve belé. Nous devons commenter cette situation dans la directive nyonso ya collège ya ba avocat ya famille ceux qui ba pesi ba directive ceux qui ba orienté nde ekosala ete biso tozwa courage ya koya koloba na bandeko makambo eleki ndenge nini parce que jusque là la mort de Jimmy est encore trop flou. Nzoto na ye ti mokolo mwa lelo ezali na morgue. Nzoto na ye ezali na morgue nanu basimbi nzoto wana te nanu bambome te depuis vendredi. Oyo Jimmy akufaki na kati ya piscine selon les informations que nous avons. Les informations que nous avons oyo nanu to confirmer yango te. Dans cette piscine pour accéder, il faut avoir l'accès et l'accès ezali carte. Oyo piscine on est uniquement, il paraît ça uniquement pour ceux qui sont logés là-bas na ba résident ya cité wana. Ceux qui sont résidents kunate sauf na na cité wana kunate oza na carte wana te okozwa accès na piscine wana te.
Piscine ezali déjà ya munene, nous savons tous. Ba maître nageur bazanga kate. Sécurité ezanga kate. Tout un chacun oyo ayaka pona ko sokola. J'en suis sûr que ezala na batu oyo ba orientaka bango. Po aye ba ndenge nini, faut asokola ndenge nini, faut azala na mai, surtout le débutant. Jimmy était parti pour aller se laver ndenge batu nyonso bakendaka. En arrivant là-bas, par rapport il y a makambo bato bazo epsa biso parce que version originale jusque là na tozu yango te mais tokozwa yango parce que au moment où je vous parle la famille na quelques confrères baza déjà et pas ya ba avocat pour na koluka kolandela situation oyo pour na komona clair pour na affaire oyo. Du fait que ayebaki maïté, Jimmy est venu ba maître nageur oyo bazalaki wana balaki si ndenge nini so koti na mai il faut ozala ba pesika moi ba pa ya liboso na ba directive ya liboso après wana oyo e yaki na simanga na bino to yebite ba yeko kuta kaka ebembe na se ya mai. Mais na piscine wana je me dis et je me pose des questions. Pendant que ba maître nageur ba yebaki eza na mutu moko awa ayebi ko nager te ayebo beta mai te. Pendant que batu bazo ko sokola nanu na kati ya piscine, le maître nageur bakendaki wapi pe bazalaki wapi. Est-ce que batu bazalaki kaka na piscine ndenge tozoyoka? Est-ce que batu bazalaki te? Est-ce que ba maître nageur bazalaki te? Est-ce que piscine wana ezalaka na tente oyo que batu bakoki lisusu ko accéder te na kati ya mai? Ezali ba question biso tozo komi tuna. Baye ko kuta Jimmy esi akufi Amélie Maï à Kotiti na se ya piscine. Nous apprenons que c'était ligne ya ba femme o babano sokola na piscine nde asali constant na atuti ayoki ke atuti mutu na mai era beleli ba oyo kokima bakimaki ba oyo ya mutema mawa bakitaki na mai po baluka moyen bakeno kobimisa corps wana bachango libanda. Nous apprenons que même le cousin ya ndeko na biso o akufi bazo belela na mutu akufi na mai ya yebo atali amoni ndeko na ete bandiko amoni mutu na se ya mai. Il paraît akoya ki paye na mai alanda don ndeko na ye abandi kutu komela ba mai et puis ba sauver ye ba bimisa boy. Jimmy était déjà mort akufa ki lolé monion so libanda. Monoko pouelele par rapport à Obatu Bazo Koloba parce que constant Yasuka on nous apprend que même le bourgmestre ya commune ya Bandal Azalaki babenga ki est mort d'homme wana donc salemaki na kati ya piscine wana. Au moment où nous vous parlons, rien n'est encore fait. Depuis mardi, nous sommes le lundi, bientôt lobby mardi et donc une semaine, aucun signe de vue. Aucun effet, aucune démarche, aucune idée. Pendant que Ndeko Oyo azana nous na morgue, nous autres on traîné na Malili. Nous savons tous que l'État congolais, avec l'État de droit que nous avons actuellement, on fait confiance à la justice de notre pays. Il y a la mort d'homme. Il y a la mort d'homme. Bokelo que son âme repose en paix, Tolemba Kyote. Ouais, il est parti pour ne plus revenir. Azaki Moko Nabiso. Il n'y a pas si Eza que j'étais avec Jimmy le lundi, mardi à Koufi. Il n'y a pas si Eza que Tozala qui n'a Jimmy mardi, avant midi, après midi, Jimmy à Koufi. Il n'était pas malade. Abanope, ça même à ta signe à Moutoute que à Kokoufa. Et il est parti. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous sommes déjà au temps de la fin. Ata temps de la fin et kokite. Mais liwa et koki koyape et kutio. Donc temps de la fin na yo yangwana suka na yo nde wana na sena mokili. Ce qui est yelinga écoute anga ndenge ni na position nini. Nozala na morale nini.
na communion nini avec mon créateur. To banga liwa po to yebite place nini biso to kendaka. Jimmy est parti. Nous on continue justement pour nous luka comment toi enterrer frère Nabiso. Tous autres continuer pour chercher comment les obsèques qu'il y a frère Nabiso et les Kanandenge et Longobani. Bino boyebaki Jimmy. Bino bobano linga ba émission da banaki osala notre confrère. Je vous informe qu'il ne plus depuis la semaine passée. Bokelo, que ton âme repose en paix mon frère. Ah, liwana yo tokobo sana yo pété. Notre amour va continuer. Juste en parlant de ça, voilà. La vie continue. La vie continue. Tu continues à composer des actes responsables. Tu continues à composer des actes matures. Tu continues à kolinganza. Mais c'est ce qui est très important. Le parler de gens, le comportement yamabe abat, échanger la nature na bisoté. Échanger la nature na bisoté. Le code de bonne conduite, voilà. Et là qui instant tozoa qui pour nous informer bino par rapport à la situation ya moko na biso o akenaki mai mais azongi lisusuté Jimmy Bokelo akufaki na piscine. Voilà, l'émission continue mesdames et messieurs. La semaine passée, aussi ça qui semaine na oyo etali arrivé inattendu. Arrivé ya Belleville Kondi na matanga ya moko ya bandeko na biso ba maman na biso ya Gabriel. Belleville Kondi qui était humilié, insulté. Belleville Kondi qui était insulté, humilié, chosifié dans les réseaux sociaux. Elle a prouvé son grand cœur, son amour, son affection, son attachement. Et pas ya Gabriel, celle qui est sa sœur. Vous voyez même, il y a une vidéo où Belleville est en train de caresser Yagabi. Pona Koye Bisaye canalise tout doucement. Nous sommes ensemble, les Yaya. Tout partager douleur wana ensemble. Ce sont des actes comme ça, il faut être Yabatu Ebele. Ce sont des actes comme ça, il faut et faire comprendre Batu Makambu Ebele. Que les réseaux sociaux oyo lelo est commis lié où beaucoup de personnes il faut baya ko manifester kindo kinabango mauvaise foi na bango éducation na bango amabe ba conduite na bango amabe oyo baza nango depuis na ba famille na bango. Les réseaux sociaux est professionnalisé kindumba ya batu ba fille légère lelo to komo benga bango ba influenceuse. Ba fille légère, ba komi ba influenceuse. Les réseaux sociaux lelo et la qui si biso que okoki ko moi si avant le mariage a ko bimana 50 000 balles, 10 000 balles, 15 000 balles les anango normal. Les réseaux sociaux lelo et la qui si biso te nzoto a moi si za la nango susu na utilité te. Les réseaux sociaux et l'exhibition telelo ba papa batu beaucoup respecté bango te ba maman batu beaucoup respecté bango te. Ezali et réseaux sociaux. Mais quand na kati ya réseaux sociaux wana ezali les gens qu'on retrouve, les gens qui peuvent faire mieux que ce que ebele bazo ko sala na ndenge ya mabe. Les réseaux sociaux oyo elukaki e kabola batu. Entre autres, Maman Belleville, comme je parlais de Belleville. Et aujourd'hui, même les réseaux sociaux, wana, bazali incapable de faire de vidéos aujourd'hui pour nous le tetotikali na Sony. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui font l'argent na mitou ya batu. Bêtement comme ça. Il y a des gens comme ça, oyo, bateka Sony, parce que dans la vie, ceux qui mutu ayoka sonité, aza sous mututé. Et puis heureusement le ridicule ne tue pas.
Si le ridicule tuait les gens, la communauté congolaise, Tolinga Kito Tika Mokie, à cause il y a apparition, à cause il y a Koluka vu, à cause il y a mensonge, eux ali remplis dans les réseaux sociaux, eux la mauvaise foi. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, il y a Koyeb Sabino, maman nanga, papa nanga. C'est quoi l'objectif de ce que vous faites? Vous cherchez quoi dans la place publique, dans les réseaux sociaux? Ce que vous cherchez dans les réseaux sociaux, et vous bénéficiez ni, et vous apporter ni na vie na yo. Vous devez faire très attention. Aujourd'hui, elle a prouvé le contraire. C'était une façon où ils avaient organisé Kunabango. Nous devons exciter Bellevue. Naba comédien Moussous Baya Matanga Yaya Gabriel T. Pour après Matanga to comme sango buzz. Pour après Matanga to comme sango matière. Pour après Matanga to sala ndenge to salaka. Heureusement Dieu est juste. Dieu est juste. Bellevue est mieux entourée. Dieu est juste. Ba maman Moseka baza mieux entourée. Dieu est juste. Ba maman Ebakata baza mieux entourée. Dieu est juste. Ba Marina là baza mieux entourée. Dieu est juste. Ba maman Aziza, ba maman Renal Tefoku, ba maman ba Marie-Jeanne Bololé, ba maman Nabiswana Nyon sont mieux entourés. Ils étaient venus na matanga yandeko na bango. Preuve. Bandeko o Nyon so baluka ki ko sala chantage jusqu'à la fin. Pour pas créer matière après l'enterrement, il y a corps, il y a grand frère, il y a Gabi. So botali bango na matanga bayaki te corps ya mutuana eza na mabele na morgue na malili bayaki te bamonani te parce qu'ils savaient bayebi nini babandaki ko organiser lokola et kwei échec. Alors nous devons sauter premier to luka moyen to tia même ta présence na biso. Mais tous ces mondes là qui passaient à la télé, qui envoyaient les gens, qui faisaient des émissions, la majorité bamonani te. Bellevue aye qui pona koya ko prouver mutute qui pona ko laksana mukilité que non ngai na ye non qui parce que elle est comme ça a partager ka mawana mutu nyonso o do zaka na passe a partager ka esengo na ye na mutu tout oyo azaka na esengo. Preuve ndeko na biso Diana Makila akufa, la distinguée dame la distinguée Poutine de l'écriture et cinéma Congo Bellevue quand il était aux États-Unis. Azaki na vacances na États-Unis, mais elle était obligée ya kokata ba séjour na États-Unis pour aya azonga pour ndeko na ye akufaki. Baza ebelete o bako salango. Baza ebelete o bako salango pour ne pas dire que baza te o ba salango pour ye asalaki yango azamutu. Akati ba séjour na ye pour aya kolela ndeko na ye. Ceux qui botali nakanisi na rosal effort na télécharger vidéo na. Ceux qui botali Bellevue lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis anima même conférence de presse. Elle avait des ambitions, elle avait des projets, elle avait des programmes, elle avait un calendrier bien établi par rapport à un séjour aux États-Unis d'Amérique. Mais elle était obligée d'annuler tout, d'arrêter avec tout parce que Moko Nabango a Koufaki. C'est ça Bellevue. C'est ça son côté là, Oyo, pour copier au Kokango, et c'est difficile. Et c'est très difficile. Et ce sont des choses comme ça que nous voulons. Et ça là tout autour de maman Nabiso. Babilo kwa boy, nous avons besoin. Babilo kwa boy, nous avons besoin. Maloba mabe ya batu, kofinga batu, échanger nature na été. Lorsque vous avez vu maman Bellevue na matanga, elle était, sa santé était comment? Azaki na santé moi mabe. Santé na ye ezaki mabe. Est-ce que azalaki na bobangi? Est-ce que azalaki na kolenga? Regardez l'amour donc qu'elle a manifesté. Regardez, il y a Gabi qui vient pour embrasser sa sœur avec na affection nyonso na bolingo nyonso. Na affection nyonso na bolingo nyonso ye embrasser ndeko na ye. Bosala ki kabal, bo monta ki yango. Mais Dieu est juste, Nzambe à confondre bino. Vous continuez kaka, vous continuez qui ko sala ba émission jusqu'à la veille. Il y avait mortuaire.
pour na koluka koéloigner ba comédien ba accompagner ndeko na bango Gabriel T pour bozwa raison à la fin. Ah bomoni to yebsaki bino est-ce que ba yé Nzambe à confondre bino. Merci beaucoup na ba maman nyonso ya théâtre, ba papa nyonso ya théâtre. Ba maman Seka, merci vraiment à vous tous. Merci ba maman. Particulièrement à Bellevue Kondi. En tout cas, vous avez fait preuve de maturité, preuve ya Kibonzambe, preuve ya kolakisa ete ozalaka na problème ata na mutu mon côté parce que tout le monde est famille Libota. Tout le monde est famille Libota à l'exception de personne. Where is the problem? Where is the problem? Tout le monde est famille Libota. Continuons toujours comme ça, maman. Y a certaines personnes qui font ça pour vous affaiblir. Pour nako comme ça yo mouté mamakasi pour avoir raison. Heureusement, le bon Dieu vous a toujours soutenu. Le bon Dieu a continué à toujours apporter maboko na sérieux. Yango na lobaka bato babundisaka biso pona yo. Ce n'est pas nous qui faisions la force de Bellevue. Biso batu to salaka force ya Bellevue te. Biso batu to salaka force ya Bellevue te. Bellevue nde asalaka force na biso. Ngana lobaka ngo mettre fort. Mastatika azonika voiture nazo sala émission yo ozo déranger nga. Voiture eza nga so na lobia nika yo oza kité. Problème eza te masa yo zelamba asimati. Bellevue nde asalaka force na biso. Parce que nazalaka moi je ne regrette pas d'avoir choisi ba maman oyo à théâtre. Na regrettaka ngo te. Parce que Bellevue, juste image de Bellevue, en regardant Bellevue, même sa façon de s'habiller, il y a Bellevue, et de définir que c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Même sa façon de fermer les yeux pour prier, vous sentez que non, il y a Kibonzambe, moi si moi, Katina maman oyo. Et c'est ça. On a regretté. Yango lelo Monique, j'ai la facilité de parler bolamou ya ba maman nyonso ya théâtre parce que mutu oyo to ça la promotion na ye mutu oyo moi j'en fais partie. Il y a équipe, il y a communication, il y a maman Bellevue, une équipe, il y a communication, il y a maman Dinana, il y a maman Ursule, il y a maman Top, il y a ba maman nyonso il y a théâtre parce que maman Odon aza fare pa na biso nanu atika la koyeb sa biso teke boke baso bolo ba komo nanga bolo baka kombo ya Dinana te ya mama Epela te ya mama Leanda ya te ya Sarah Masiala te ya XT non elle laisse tout le monde faire son travail mais ko sala ba diffamation te pembeni ya kombo na ye poso sali diffamation vidéo e ko longwa vidéo e longo changer na miniature na titre et puis ba retirer yo licence. Non, dans la vie, il faut avoir des mamans comme des mamans top. Hein. Il faut avoir des mamans comme de Bellevue Candy ici. Maman Dinana, merci beaucoup, Maman Dinana. J'en profite justement quand on est au sol. Merci beaucoup, Maman Dinana. Merci beaucoup pour l'assistance. Merci beaucoup, Maman. Votre appel est sali quelque chose de bien. Maman Bellevue Candy. Maman Ursule Pechanga, Maman Moseka, Papa Lombe. Marina Laba, Aziza, ba maman Top, ba maman Bazé Belé, ba maman Marie-Jeanne, ba maman Annie Biase, ba maman Leanda ya Boza et Belé. Merci pour notre appel Nabino, merci pour notre message Nabino, pour notre encouragement Nabino. Ezo sala biso quelque chose. Et ezo la considération au bino Boza nango vis-à-vis Nabiso. En tout cas biso toko sala peka effort pour te mériter confiance Nabino, même lorsque les gens bazo utiliser ba image na bino na ndenge mabe pour vous détruire, pour vous nuire. Nous allons faire le contraire. Nous allons utiliser votre image pour définir, pour donner eloko malam. Nous allons utiliser ba image na bino pour na relaxer na mokili ke au Congo. Nous avons des comédiens, nous avons des comédiennes au bako sala mosala au mieux que ba nation musus que batu misus au biso petozo komona na beitando ike bandeko balandi. Maman Bellevue, en tout cas encore une fois merci parce que le bon Dieu a confondre ba enionso ba lukaki bazwango lokola matière. Voilà.
awa nde bisika makambo ezali ande bisika ba problème ekoti ande siko to koti na zone ya turbulence en tout cas et lobande kolanga demer niangi mokusa talo je vous salue mikolo bozo mona biso te na mama demer parce que vous savez makambo matanga oyo ezotika biso pena moi temps libre té toza vraiment au four au moulin quand ndenge bino bato français bolobaka c'est pas facile ya ko moko na bino akei donc c'est pas facile mais voilà donc toza na choité to salaka effort la semaine prochaine vraiment je serai déjà avec maman Demer, je serai avec maman Sarah comme d'habitude donc bon me comprendre biso bo tenir biso rigueuté les irresponsables bachango na pluriel les irresponsables les ali filmé il y a Dacosta tout la nana nous extrait bande annonce il y a les irresponsables et puis on se retrouve tout justement après merci beaucoup na matière ya bio na ngamorote bandela wapi ngaye to finga maisu na internet ya mobali nani kasi nani mobali internet ebiki ndako ezenga na okende wapi yaya internet ebiki ndako ezala ya yo yo filmaka ndako chaka na internet oyisa bati ndako na yo dokuna na internet olakisa bavi mosusu na ekipo moto bo bozala bavi mosusu mona bakotsa na minature aposo mata minature oh mama pardon nakona na matanga lokola babatisaka mpe bamama nakasa bamatisaka bango te na baréseau sociaux place mobi bachaîne na bino mosalaka biloko na bino so babengaka bémission YouTube eza façon nango etangolaka mwana nanga aza na papa te attention sana mwana lelo elongi nanga kolo baréseau sociaux nyonso bato bazofinga kofinga ezomata ezokita likolo na oleki na nga yanga otika grâce na jérémi te ndikekenda na ndika yaya misambu na bakesera donc aza bila pemi donc aza biso oyeka omoni omba moyemona mais propose ateselete bala eza nde mbeto liba eza mamuta kolia te nga nalingaka na mwa bafantasme na ngai bafi bayelango mpo na mibali biso toyelango mpo tokoma bapire petisa bamadame. Chers amis internautes partout bozolanda ngai partout dans le monde chez votre sœur Arline Woko kande tolobara moto ebele mambo ebele kande ezala Babanga na yeko babanga papa okunaka nzinzide balando na kota dalasko palmiche moto amonene ayoki phrase ya modele wana ye mbongo omema mobali ata na braza aza nango te azata na mbongo mobali na braza te akozwa wapi na mosala youtube wa pasi oyo nape mpo nazala wana nayebaki makambo elekaki boye apesaki boye ezomisaki boye bakabolaki boye koma bino bokokokende bokatinga yo lobaka bamatière nga nasali na lexi matière yo ntolekisa matière ana na tele bayebi yo bayebi nga matière balobi nini soki asi azwi alati kubukubu kamera eza wana vi ya mutu eza so na sansi te ngale yango nabokoli yo nalakisa makambo lesbienne te nalakisa makambo lesbienne te nalakisa ko nzela nzambe mpepa lesbienne oke kozwa ngo wapi lelo nga nazosavu esengo na yo babwakaka kombo na yo na bareseau sociaux na mwana mobali oyo wana nabi kaka natia vie na ya danger oyebi de quoi je suis capable yo omar de retour sur ce plateau vous venez de suivre l'extrait il y a film Oyo série Oyo na kombo ya les irresponsables ezali moko ya ba projet il y a l'artiste Dacosta obino nyonso boyebi babenga ye coach parce qu'il est comme ça babengaka ye coach te po ba inventer po ba matisse mapeka babengaka ye coach te parce que non babengaka ye coach ou babenga ye coach par rapport ya savoir na ye intelligence na ye motivation na ye implication na ye par rapport à musala na ye et son intelligence et son engagement aussi. Et c'est comme ça, babenga ye coach, pe babenga ye coach. Les irresponsables, vous avez Oyo bomone zali bande annonce, il y a film wana, extrait, il y a film wana.
Mais en réalité makambu oyo bomoni na bande annonce o babanaki ko fingela da Costa et puis ba ko fingela lisusu. Makambu mabe eza wapi, lokuta eza wapi? Lokuta eza bisika nini? Mabe eza bisika nini? Vous savez, nous devons arriver à un niveau aussi de respecter les opinions et le travail des autres. Nous devons arriver à un niveau aussi de considérer ce que font les autres. Nous devons arriver à un niveau où il y a qu'on relever débat na biso na place publique. Il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. Il y a des choses qu'on peut laisser passer. Il y a les choses qu'on peut encourager. Mususu peneza pena oboi. Et ça lokola bandeko o bafingaka Rosine Muchopi awa. Rosine mama na yo, tata na yo, na bandeko ndenge babela, na ba o bakufa, na ba o basala ba AVC bafinga ye. Parce que Rosine Muchopi a allé à la télévision pour dire que Bellevue a beaucoup fait, pembeni yande konaye. Bellevue a apporté beaucoup de choses, entre autres Bellevue a parrainé. Bellevue a zala marraine ya chaîne wana. Les irresponsables baleka à la télévision pour insulter cette dame. Le comportement na bakobengango comportement yaba irresponsable. Ezali comportement yaba responsabilité. Ezali comportement yaba tu o bazo kotambola na limemia te. Ezali comportement oyo yaba tu bazo ko agir avec conscience te. Parce que makambo o Rosine alobaka eza makambo lokuta te eza makambo solo preuve. Tobimisa ka ba vidéo pour signifier aux gens que regardez au bino bozo ko défendre. Oh, les choses que vous ne pouvez pas défendre. Maman yemoko aloba que cette dame azali marraine ya chaîne nanga. Ebele awa koma mikuse milai pour dire est-ce que bino boyebi que ça veut dire ko parrainer. Bino boyebi que ça veut dire ko zala marraine ya mutu. Ko zanga ko yeba. Ko zala irresponsable. C'est ça. C'est ça qu'on appelle ozali responsable et ozali irresponsable. Parce que tu poses des actes sans réfléchir, sans conscience. Ce sont des thèmes, il y a un film, il faut ezong sakabiso sima. Ezong pena sima. Film comme irresponsable. Oh! Nalandango nan. Irresponsable sur quel niveau, sur quel plan et pourquoi? Vous prenez le temps de suivre. Peut-être tu vas te retrouver Nakati. Peut-être tu vas te okomimo na miroir. Nakati, il y a film wana. Mais regardez le comportement qu'a affiché beaucoup de frères. Beaucoup de sœurs. C'est batuana ba bengi bango ba irresponsable. Baza ba irresponsable. Kombo yangwana. Irresponsable. Ba responsabilité ya batu. Le genre responsable va quoi agir par instinct, va quoi agir par émotion, par sentiment, va quoi agir pour nous séparer ça tout. Moukadi, je te salue. Makambu o binobo moni na tizer. Ndeti oyo mama le yandaya. Nande konabiso ya mwasi oyo. Makambu o ye alobi. Suivons ça. Suivons. Internet est que ndako ezanga na okende wapi ya. Internet est que ndako ezanga yo. Yo film ndako chaka na internet so yisa batindako na yo. Donc on a internet on a ba film susu na kibo moto bo bozala ba film. Vous avez suivi et vous avez compris. Scène oyo ou bien tableau oyo ya maman Leandaya. On de quoi moi si azoye bisaye makambu ya ndako. Combien de batu oyo bazana bandaku ya malonga te lokolanga? Azana ndako a bien te lokolanga. Azana moi kikuku na ye lokolanga. Mais ce qui a kie na ndako a batu. Akosala en sorte que batu baye ba ete ndako wana eza ya ye. Akosala même 50 vidéos na mokolo moko, 1 million de vidéos. Akocha makolo likolo alaksi mukiliete eza vinanga. Mais eza vie oyo balakisaka na réseaux sociaux. Mais na normal eza vie oye azo ko vivre te. Oza irresponsable? Tu n'es pas responsable? Siko akosi na nini? Wana pe abwakeli famille ya Flore. Wana pe afingi ba parents Flore.
Wanape a fini Flore parce que Flore déjà au départ n'était pas une fille. Il y a Oyo Balobaganine. Pams, il y a quoi Balobaganine Bitalana. Flore au départ n'était pas fille, il y a Bitalana, voilà. Bongonde Balobaka, Bitalana. Flore Azaki, fille, il y a commis la Kisate. Il y a Bitalana, Tesoki Bitalana. Flore Azaki, fille, oh, il y a commis la Kisate. Non, non. Flore n'était pas comme ça. Déjà, comme on a tableau, oh, il y a maman, maman Nabiso, Léandaya. Beaucoup de personnes le font. Beaucoup de filles, beaucoup de hommes. Bazoko salango, et ça comportement y a irresponsable. Et ça comportement y a irresponsable. Ce qui bozo comme on a biloko oyo. Les acteurs, les auteurs, les concepteurs, le cinéaste bazo zwango bazo ko tchango na place publique yaya. Il faut to bénéficier, il faut to kumisa nzambe. Mitou ezoko sala bazoko réfléchir, bazoko luka moyen comment nous pouvons effacer, comment nous pouvons kolongola salité oyo etondi samikati na société. To longola babiloko oyo ya mabe ya bosoto oyo ezakati ya société na biso. To longola comportement ya ba irresponsable oyo tozana ngo to koma batu. To zala ba responsable ya ba acte na biso ndako ya bino teme na réseaux sociaux batu nyonso ba yebi ke ndako donc ya bino. Eza na bandeko misusu aza na voiture te mais na kwe moko boye bayebi ke ndeko wana atambola na ba voiture ndeko wana aza na ba voiture eza na ndeko moko na bombi kombo et uto salema na frère nanga moko y a même pas une semaine, c'était la semaine passée. Po akeno kotala mwasi na ye akena ndaku ya frère wana kosi bana na ye que papa na bino atindi nga na zwa voiture pendant que papa atindi ye akeno kozwa voiture te. Po azaki na besoin bima na voiture wana na kwe wana côté ba yebeli ke azalaka na mutuka ba mona ye na voiture et c'était grave. Et ça réalité au biso to uti ko vivre ngo il y a même pas une semaine. C'était grave. Et zo ko salema et ça comportement ya ba irresponsable. Siko okoya ko finga d'Acosta pourquoi c'est parce que azuli kanisi azu mutu na ye mayele na ye atindi ngo trop loin po aya ala musabandeko bazo ko vivre na ba rêve. C'est ça, mes frères. C'est une façon de nous aider. Eza makambo, ezoko salema, eza ba réalité, ezoko salema. Camarade wana, akosi bana, ya frère. Alobi non, papa alobi, bope sanga voiture, non, ki no sale loko boy. Bana bazu clair contact ba pesier. Or la voiture était pour akenota la moi si pour côté kuna ba yebi ke azalaka na voiture. Mais en réalité azana ngote. Eza makambo biso tozo vivre ah wana mboko yo eza na makambo biso tozo mona na ba réseaux sociaux ebele baleka na ba réseaux sociaux pour dire que ba journaliste nyonso bazala ba rêve na bango ebele ba mibenga ba fille ya lokolo pété na ba réseaux sociaux ebele balakisa biso bandaku ba mituka bilamba mais eza ya bango te. Est-ce que ezali insulte? Est-ce que ba dénigrer mutu? Tala. Comportement oyo, bazo bengango, comportement yaba irresponsable. C'est ezali irresponsable été. Ba responsable, ba solo la ka bongote, ba ko réfléchir pe bongote. Ce qui tolongwe wana, nachi la bino tableau oyo ya nani ya ndeko komoni za nani ndeko nani Palmiche. Parti au Palmiche azo lobanine. Internet ezalaka église te. Pourquoi elle dit que l'internet est donc église? Parce que bazo pese conseil par rapport à makambo yo azoko sala ezali makambo amabe. Mais réponse wana combien de personnes au bino boyo kakate na réseaux sociaux awa babalobaka ke non internet ezalaka église te soki bababeti na gauche il faut beta na droite. Ezali comportement ba ajustement ya ba irresponsable, c'est tout à fait normal. Ba ajustement ya ba irresponsable. Les ajustements, il y a irresponsable. Internet est église donc. À l'internet, le code est donc église, alléluia, amen. Alors, il faut faire de n'importe quoi. Il faut abuser, il faut insulter, il faut faire belé na batu. Combien de personnes au lelo internet au donc si ba vie na bango. Combien de couples aujourd'hui bazo ko regretter parce que lobby
balandaki émission moko boye balandaki bato mo boye na réseaux sociaux etindi bango na bokabwani lelo bazoko regretter. Combien de personnes lelo oyo basi batikali 100 mibali ya cause ya ba irresponsabilité? Combien de personnes oyo na internet aujourd'hui ba bebisi ba vie na bango à cause ya ba émission oyo bandeko na biso ebele basala ya lokuta? Surtout likambu ya matière, matière wana omoni tableau oyo ndeko na biso oyo asali na nani extrait ya tableau oyo ndeko mwasi asali azana na Gingombe azoyebisa ke non yo opesaka nga matière tolanda ngo nanu tolanda nanu extrait wana papa tshela biso na ndonge loko wana yo lobaka ba matière nga asali na lexi matière yo to lexa matière na tebe bayebi yo voilà bolandi yango eza mensonge te eza makambo solo. Il y a beaucoup de personnes oyo bo matière mutu a créé matière eza Sarah tola maîtresse ya matière eza Sarah. Sarah a créé matière na makambu ya Niki. Sarah a créé matière na objectif nini pe na idée nini. Matière pour na Sarah, elle définit ça lorsque ozoko détenir ba preuve. Ya makambu moko boye ozana ba preuve wana na maboko pona yo obengango matière parce que ba preuve onga na zanango na ko faire face na situation oyo. C'était ça l'objectif. Il y a Sarah abano bengango matière à créer matière. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Lelo matière pona batu misusu eza koko c'est la X na Y makambu. Aujourd'hui matière eza ko monter ba histoire ya lokuta pour détruire ba vie ya batu. Aujourd'hui, matière ezali makambu nyonso ya mabe pona ko attribuer yango de pas batumo boye bien na groupe ya batumo boye. Matière. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça ils travaillent dans l'ombre. Po ba pesa kabino makambu bino boya kango na ba réseaux sociaux. Ba misusu pe bayaka na makambu solo. Vie ya mutu moko boye ba relater yango lokola do azu problème na mutu na zwa ke no betango na itando eke etalio na nini ozu nini o bénéficier nini o gagner nini ata ozu ba vu yonanga kaka na kisasa wa yonanga kaka na vie ya kofutela yonanga kaka tozozanga ba mega tozozanga pe na mbongo akoka mais ozu o exposer vie ya mutu mo boye. C'est ça, ce sont des réalités. Eza makambu ya lokuta comportement ya ba irresponsable. Beaucoup de gens vous passez à la télé pour insulter. Vous êtes des irresponsables. Des responsables, solo la bongoté. En tout cas, ce sont des thèmes comme ça, d'accord. En tout cas, chapeau, vous avez réfléchi, vous avez tapé très fort. Et ça, le film, il y a maman Nabiso Bellevue qu'une makambo. Ouais, na moni ango, ils ont le même esprit. Félicitations. Parce que papa bino bokoki ko s'inspirer même atana soso ndenge soso a tambolaka ndenge soso azoko tambola ndenge bana moto bazoko se conduire ndenge les chauffeurs congolais bazoko tambola na nzela inspiration ekoyela yo okomi film bokomaka ba film pour caresser les gens mais vous écrivez pour apporter votre un plus na nation et puis na jeunesse. Aujourd'hui bakokanisa dakosta na nini aujourd'hui la communauté congolaise. La culture congolaise est la fière ya dakosta nanine. Ceux qui lelo au tiki babilembote, ceux qui lelo opposé des actes matures, responsables et raisonnables et ce sont ba films ba projet boy. Oh na zobe yango ba chef d'œuvre parce que nan on a landi ngote mais juste na bande annonce ezo ko annoncer déjà makambu ya malamu. Ezali ba chef d'œuvre oyo ekotika la bazui ba tche na banal na répertoire na ba archive ya Congo que acteur mo boye scénariste moko boye artiste mo boye a comment film comme nango les irresponsables ezalaka lié na makambu boye bana batangi yango et na kati j'en suis sûr conseil eza bokomaka minia na matsabino miniature na matsa famille no nyonso miniature mais famille na yo ozo protéger bango mais famille baninga o exposer bango nyonso na miniature et ça comportement ya ba responsable ça
Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses. En tout cas, prenez le temps, vous accordez un temps, vous kolandango na ndenge vraiment et longo bani awa na Top Media Télévision. Tadingala pa avec toute l'équipe de Top Media Télévision, to sengi bino merci. Pe to sengi na ba nyonso ba bazwaki nouvelle oyo ya frère na biso Jimmy. Tozo continuer, to koluka moye to kundande ko na biso na kimia. Mais les irresponsables, vous devez abandonner banzela mabe. Comportement au tout tozo ko afficher même nga ceux qui n'a affiché comportement moko mabe na télévision ezali oyo ezo ko honorer batouté je deviens irresponsable, je suis plus responsable, c'est normal. Émission nanga eleki oye obanyo commenter au finginga oza responsable te on vous invite ya kokoma ba responsable boza ba papa bana boza ba mama bana boza na basi boza na ba mibali na tunaka bozonga na bandako bosololaka nini na bana na bino na mibali na bino et puis même les hommes oyo babalaka bino si réellement vraiment bobalaka bandeko ya basi bafingaka bato baklashaka sur les gens et c'est vous les hommes bo supporta ndenge nini vio ndeko azalaki na libanda na ndenge na tie na ndako azo continuer kana vie wana et les femmes aussi okozala l'aise ndenge nini excusez nga bolimbisanga muto yo akita yo bilamba mo bopena afandi na télévision azo finga nzoto wa mwasi azu nzoto wa mwasi pena azo finga yango ayepe lobi pe aluki alongolo yo bilamba bo supporta bango ndeni eza ba comportement banani ya ba irresponsable n'est-ce pas bozo finga bato donc à la télé vous êtes des irresponsables d'Acosta vous avez frappé lobi ko lekalelo merci beaucoup.